nga longo za kwa mona mobo ya longo maman ke somba parler na bengi perte to nga longo bon Elaxine nga sko temps longo fakina kina esi père kina longo ko na epsa ka été père fan ka ba esi 10 match longo sko vi nde to zaki na e na be pe ke père a supporter pe na te nga pe na supporter te fallait kana longo et puis nga na longo e pona lingande maestro olingaka na lingaki yango na longo yoksi mutu pasi olongwe presque eloba yo bato baokanisaki na loyi soki epasi nga mpe na longwaki mpo na lingaka maestro mponga niveau nakomi na niveau moko boye mpe nakomi na niveau mabe maestro bayiba lingako mingi nga na longwaki mpo na lingaka maestro obi na ndenge nini azwa nde bangambu te ekomi mpe na niveau moko nakoya kosalela mpe kiyolo kimbanzalemba kilivulu okuta mpe na motu moko yo fingelanga nini yo tobeta na orchestre moko osaboye mpo nini yo okende kote moko boye na bapreve bavideo baaudio yo moto oloba ya boye te yo moto afingela paka na nga te so nakomi na niveau wana so notaki bato ngo basamaka moto ozala na bango orchestre moko parceque so il faut nasala bango mabe eza bato okato na bango orchestre moko do inutile nasala bango mabe bon lokola mpe bato mosusu balingi nga te naza na Villa Nova natalika père na nga alingaki trop ata oyoka pasi ayoka pasi mais nasaleka mabe te na longwe nanga eloko ekosala motalo babongo a part sorcellerie eloko mosusu eza te bon à part kindoki l'homme soit santé c'est-à-dire nous sommes à par exemple merveille assez merveille il va essayer biso tout le monde qui benga 10 match na téléphone donc mutu pas le belo ko na ndeza na yo ba tout le monde mi ko 10 match mutu pas le belo ko na à part kindoki et l'homme se ko sala ba bongo santé puisque tango lo ba bongo merveille so le ndengona c'est ma petite dans mikolo ngana marché le mot afo bon mutu tano elongi na filet oyebi oyozali oyebi soki yala zanani yala pe vibrateur mbuza mani oyebi o filaza oyebi oyozali na ba voyage kutu tozaka tobana na ba kiri ngaso moninga tozabi ne mitende on a ba voyage na ba chambre ngai yo mona nga Materazzi Gisclar merveille Bastos la star que j'ai sali tobana za mingi bongo mais so tali mona vibrateur faut mona taboche moni bina filet ba on peut en a ndengona na dada banaza bongo c'est-à-dire ceux oya biomo na bengyo en fait eloko na conseil na kopesa na conseil pour na yebi jusqu'à na yebelo ba wela te moko za contre maître moko za élève du maître parce que lo ba wela là na yeba ndete moko za contre maître moko za élève du maître et lo ba wela nde na yebite mais relation na bango nyonso toi bien eloko ya salanga ezake nazaka acoustique 10 match on tina kombo langa mo libanda maso fabrigas asalinga yi 10e dan asalanga chef coutumier asalanga lelo boy po oyambanga na mission na yo eza grâce à maestro fabrigas eloko ya salanga yangwana donc nzambe ya pambola e abenir place aza na famille mobimba mama Terialino ba petit frère na biso Jay-Z Brian. Et voilà, moi, la mère Elise, la papa Théo, grand frère. Vous êtes là, Fabrigas Maboko, maestro, donc. Merci beaucoup, la reconnaissance. Et la reconnaissance, c'est une obligation. Si je suis aujourd'hui acoustique, c'est grâce à Fabrigas. Acoustique 10 match mobeti mbonda kufa boss Rigen C4 motongongi ya Pedro na bilengi ya love mama Soriana la capricieuse mama zakola kitaka ngai bamba ngana kokokana ngai bongo te zakola kitaka nga bajo ngana kokate Soriana la capricieuse Clovis Makuka boss live ya ngai. L'art d'illuminer votre beauté. Actrice de tous les désirs, de toutes les émotions. Grâce Beauté vous invite à la découverte de soi, à l'élégance du geste qui réveille. Au jeu de la séduction qui transcende, à la quête de sa vérité. Acheter Grâce Beauté, c'est offrir à son teint un éclat qui lui ressemble. Laisser ses couleurs effacées aux femmes effacées. Ne choisir que la lumière, choisir d'entrer dans la lumière. Un concept lumineux et une rencontre de l'art et la cosmétique. Grâce Beauté Cosmétique Paris est une création lumineuse et audacieuse.
Né de la rencontre entre un atelier de beauté spécialisé en cosmétique ethnique, de l'art en l'hommage à la femme noire et de la femme noire à la quête de la beauté universelle. Deux univers intemporels dont l'inspiration se nourrit de la même splendeur féminine. 13. Toute l'équipe Grâce Beauté seront en votre la mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga Pro. Tracy Mbelenga Pro. Kata. Voilà, mesdames et messieurs, Mathieu Boncher, toujours avec votre émission PC La Plus Plus. Merci à tout le monde qui nous suit. Merci à Tracy Mbelenga Pro. Merci aussi à Glody Diasuka et pourquoi pas Alfred Adi Misaka qui nous suit depuis Paris. Merci à Pamela Mayala, la brésilienne depuis Brésil. Merci aussi à Fifi Bolili depuis Paris. Merci à Tabita Mbongo depuis Paris. Tabita Mbongo, respect à vous. Donc Mathieu Boncher, toujours Elenga Congo. Mathieu Boncher face à Acoustique d'Izamat, notre frère, notre artiste est très talentueux. On va parler avec lui. Donc merci à tout le monde. Oyo Bakota Biso parce que Elenga Congo, on est toujours là donc pour bien travailler. Je suis là pour des jeunes, donc pourquoi pas te aider Acoustique, te ça ndekona biso chance à ça la paix Oyo ba leader et Bélé Basala. Je suis avec lui Acoustique santé bonne. Mathieu Gampote Mathieu. Sinon santé ça va. Santé ça va? Ouais, ça va. Izoleka boni pendant ba confinement Oyo Maramutu Izoleka. Confinement Izoleka biso kana na ndako toujours na ndako puis na profiter de lancer message na d'abord te présenter ba sincère condoléances au nom Fatara Musique Mobimba na ba famille tout va perdre ba ndeko na bango na pendant période où il y a maladie est frappé presque planète na biso ya terre et courage. Ce qui est important c'est que de moi-même j'ai compris que nous avons possédé au moko tous en ordre. C'est ce que moi j'ai compris. Nzamba linka tous en ordre. Moni ba désordre monsieur Zara. Au moins moi tout ça l'émission boy. Tant que tu as une émission boy tout ça est l'autre. Au fin mututé. Le plus m'abete mais moi on a commentaire. Abandé au finga. Toi abandé au finga. Ça dit to yebiete. To mona yepete. En fait to yebiete. Maman y abandé au commentaire à finga. Kutu taka tiki. C'est ce que makambo nzamba lingite ndé ngwana. Voilà, Maramon Zambalingité, toqué directement Acoustique. Bit ya départ na Villa Nova. Les loyo osana micro ya Mathieu Bonchi et Lenga Congo. Ils qui vraiment pourquoi? Bon, on départ dans la Villa Nova, c'est juste destin. Destin Nzambe me permettre de soutenir le village. Et puis voilà, c'est juste ça. Est-ce que ça arrive matin et à Yopena au longo à Pena? Tant ou pas, soit ils ont déjà destin, c'est qu'ils attendent. Tant ils ont wapi, tandeni. Parce que nous tout le monde qui est tant na été longo et à sali makambo face à là. Parce que nous subit de comprendre qu'ils tant na été tant longo et à sali makambo face à là. Donc on a déjà destin en Zambie et puis voilà. Tant total lelo et tant yo mo pozota la Villa Nova pona yo. Ba souvenir ni amalamu tikala on a Villa Nova. Et nous avons toujours villageois na boy. Villa Nova être un villageois c'est tout un état d'esprit. Être un villageois, c'est un état d'esprit mobimba. Biso tant ça là qui Villa Nova, tu instaurer qui système mobo. En fait, n'a pas parlé ya batu nyon, n'a pas n'a pas tout. Tu tiens là déjà pas villageois. Donc les aboué et place aux arna parler ta lifan ton autre commissaire villageois habité. Au bout mon deni. So mon kam tu moi le problème mon ba fingité. Tu regardes mon moi linga c'est le mot boye à répondre à ma bête. Tu les gars à sa propre ba villageois. Donc tu instaurer déjà ma kamwana tout ba souvenir là ni sera malam nga Villa Nova le mabe place ba tu ba vandi ma mabe zanga raté mais ko ba ke ba sala nga mabe te na Villa Nova ndezate. On parle seulement de la vérité donc so pesa le couteau le lotoyeba c'est le couteau dans loba nga ina boy en fait ba tu va traiter au le loba bi o longo pona ki tema mabe ba longo le chef ba tie master no Messi ikunia wana et salut les lois assustés. Voilà. Nous autres traitants on a hypocrisie, Koko Sabato, te Villa Nova, Omoni, amis de l'école, Totangi bana première. Or que nega bataki master chef yo face. Voilà ça bato sou bana ba sanga ba bi yo ngaka ibata longa pa comme chef.
bazaki na information te puisque yale ibato tant longo chef ngam na koma chef te yale zaka chef na light music tant c'est la vie na nova chef al bosso de chef d'orchestre zaki ngate zaki Francesco Totti domer na biso des chefs d'orchestre ngana remplacer yale te ngana remplacer Francesco Totti et puis tant longo chef mu ta remplacer zaki Messi te mu ta remplacer zaki 3 jours vous comprenez. Il y a 3 jours. Après 3 jours de cette élection, on a un chef. On a un chef. On a des mandats. Et le besoin de 2 ans. Et puis, on a 4 mois. Tant on a le deuxième chef, après, on a au moins, tant on a le mais c'est comme chef. Voilà. Comme chef, on a un pendant au moins 1 mois. Après 1 mois, tant on a compris, on a compris. Et puis voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je suis avec lui, donc notre ami, notre frère, Acoustique Dizamatch. Tous les gens qui ont été David Eloutete, Garoucho Talabiso, Pamela Mayala, depuis Brésil. Ça, c'est pour vous, Alfred Dadi Misaka, garçon très, très responsable. Merci à BBC Makengo. Merci beaucoup. Zoka papota na motema bugonzole lisano ngaliso David piqûre moko ya makila ngungi ya merita pene more bongo boyanga wanezaliwa ata kutu motoyo azungaka libota soki akati molimo susi ekosila un jour bongo bapasi na nga Fabrice Chendela Roxal bongo kolela na ngai yoyo maya miso na nga ezobima kaka meleno nguba moto azotala za te Alia moto azotala za te Glody Ondi Emonswale moto azotala za te Tracy Ondi Lakayene mon ami Glody Dasuka mon ami Tracy Mbelenga mon ami Mathieu Boche mon ami Galo Repoto mon ami Papi Bamenga mon ami Dona Yondo mon ami Motozo Yambezanga Acoustique Dizamatch Mobeti Mbonda Kufa Boss Rigen C4 Motongongi ya Pedro Nabilengi ya Love mama mama Soriana la capricieuse mama Tsakola kitaka ngai bomba nanga kokoka na ngai bongo te Tsakola kitaka nga bacho ngana koka te Soriana la capricieuse Clovis Makuka Boss Live ya la ngai. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Donc, merci à Souké Mokuse Atalo depuis Luanda à Otalabiso. Souké Mokuse Atalo. Merci beaucoup. On a fait Nangati. On a fait Moutouna. En fait, Souké Mokuse Atalo. Donc, il y a mon grand frère qui a propre Redi Ndiko. Viens Souké. Luanda Liboso qui est en Angola. Parce que nous avons Libo qui est en Busanga. Ils ont viens Souké Mokuse Atalo. Viens compliqué. Voilà, merci beaucoup. Mais on dirait que nous avons les lots à Villa Nova. Est-ce que vous avez un barriga que vous avez un harmonie Kokabonane sur ça passe reggae à Penaya. Un mon enfant d'aboué. Avec le temps il y a non. On sait le mot bouteille penaki et le coup sans bouteille pena matérasier. J'ai clair. Je viens merveille. On a ça va mitema. Dans sens en fait bateau on a bango zate ke boss là on mabé. Zanda ko vandi mingi. Na ça Villa Nova plus de 5 ans. C'est des agis ko selo mo bomona. Mutuma ko longa pe mbango ya bande otumbo là. Ça dit famille des agis famille wana to zaki nango wana. Moi ke ozala na mona sunani hotel. Mais Poto aussi ça vraiment na ma Villa Nova to sur la disque na biso Fabrigas Yemoro maestro. Père Nabino asali bino asala yo nini yemoko nanu kibo yemoko sa orchestre question na zo on peut pas toniko elo ya salanga ezake nazaka Acoustique Dizamatch on tina kombo nga mo libanda
Maestro Fabregas asalinga 10e dan asalanga chef coutumier asalanga lelo boy po oyambanga na émission na yo eza grâce à Maestro Fabregas eloko ya salanga yangwana donc nzambe ya pambola e abénir place aza na famille mobimba mama Terry Alino ba petit frère na biso Jay-Z Brian. Et voilà, mon mère Elise, na papa Théo, grand frère. Tout est là, Fabregas Maboko, maestro. Donc, merci beaucoup de la reconnaissance. Et la reconnaissance, c'est une obligation. Si je suis aujourd'hui acoustique, c'est grâce à Fabregas. Non, comprenez votre niveau. Il y a sa reconnaissance. Non, il y a sa reconnaissance pété. Il y a sa reconnaissance. En fait, c'est une obligation. Non, il y a sa reconnaissance. À ce reconnaître Fabregas, il y a sa reconnaissance. C'est une obligation. Fabregas, là, que tu appelles Fabregas, c'est mon papa. Ok? Derrière ça, master nangate. Derrière master nangate, ngane toi niveau monté. Donc en fait, niveau pour na comme place ça, il faut na travailler. Nanga beti dawa, na bimisi dani. Tu vois un peu. Donc merci place ça ndinga sala El Blade Diabo acoustique 10 match, à ça l'acoustique 10 match le meneur de jeu, 10e dan le chef coutumier aujourd'hui El Blade. El Bledia, mettons batota la acoustique ya Maestro Fabro, acoustique ya Venabiso, ba place au leka on a acoustique ya Lelo El Bledia Lelo. Différence ni ça. Différence ya mandef. Acoustique ya El Bledia parce que qu'est-ce que ça pème masana. Et on a biso acoustique ya mandef. Différence c'est ngwana. Donc coli. Début ne sera difficile. Et ça début monter ça facile. Tout le monde va me souvent dire tout le monde bandi wouh. Tekara laps de temps bouf. On m'a maintenant mutumo bozo seka papa bo seki bo seki monora pas. Et là bo ebisangate ba tube ne se mène en 2019. Au contraire d'ingate que ce dans la révélation de l'année 2019 to ba innocent ba lou mais nanga na ba la télévision muto contraire ngazate. Et bi yopé on yopé ba pesa yo fait a sali tourner Afrique. Et puis aquí en Europe a sali invité na concert à Wizkid. Avec invité na concert ya Wizkid 2019 n'est-ce pas? Innocent balou meza mutabimisa ki ozobeta mabe brun yet tant abeta mabe to bita jo azuita ba mo wache ba na clip to fingine to mesara na Congo po Congo to situ ba kino to mesara boko finga nde cop na biso yon le loboé eza ba tunu super finga to internet eza so mutu mo amo mutu ba ndo finga mo na lekine commentaire ne cop na biso Congo ya ngwana sadi ba to ba finga kaka oya fingi innocent balume to vandika boyo pe ba pesa yo pe asali tourner ya Afrique nation moko kaka yope ya innocent balume on sali peneke Wizkid ça et loko nemo balobi que non parmi les artistes africains badaju bala ki mabengi innocent balume qui est un congolais innocent balume azan na Kinshasa te innocent balume bimana en province babenga qui Congo en fait, il faut avoir des nerfs solides, c'est juste ça, donc voilà. Voilà, Batwa Zelanini Lelo, aux assous chez Maestro Fabregas, tous Zelanini Yasika Pana. Et juste avertissement, Batwa Zel avertissement, et ça, Standard Play, c'est comme ça qu'on appelle, Baterme Togo la Villanova. Standard Play, album à Moukoussé. Batwa Zelango et. Ouais, yo Moukoussé, on poniga combat album à Moukoussé. Album à Moukoussé, et le quoi, Bissomo peut battre Moukoussé, album à Moukoussé, ça. Ils n'ont pas plus de 10 titres. On a commencé à expliquer Bisso. Ils ont EP, un standard play, un long play. Comment on appelle ça en anglais, là, j'ai oublié. Et pas de base, tout ça, l'effort, il a 7 titres. Tu poses vraiment EP. Tu as un titre, M. Moïsawana, tu as un Kitenda, tu as un Cannibal, le Mystérieux. Zone 51, tu as vanité de vanité, tu as mystique, tu as WhatsApp, donc voilà, voilà, tu as WhatsApp, pour s'appeler ça va faire tout barota la bichou. WhatsApp. Na s'appeler na test. En tout cas, nga logo ils ont meilleur. Na kindara wana donc, ils ont un message moko donc non, félicitations d'abord mon frère. Merci grand pote. WhatsApp pour faire plaisir à toutes les belles nanas à Paris, au Barota la Bissou. Donc merci à tout le monde. Acoustique. C'est pas vrai, Godi on dit mon soleil. C'est pas vrai, Aguilé Menga au pouvoir.
C'est pas vrai, net dingame à mon ami Nadej Bolondo Azana banami balé Moko azana 5 ans Yamoke azana 2 ans Mais soki abimi azonga karetar asokoli banate akipe bangote mobali auti pe mosala aye azongi angola ke chemise te akipaka banate yeka WhatsApp mosi mobimba salaka mosala te yeka WhatsApp mosi akipaka banate yeka WhatsApp sokolaka bilamba te yeka WhatsApp mwasi ya Fabrice Chendela salaka bulote yeka WhatsApp Joyce Gomez mama présidente yeka WhatsApp asalaka mosala te yeka WhatsApp Yves Sunzi mama Dubai yeka WhatsApp. Merci beaucoup mesdames et messieurs. Donc le message est passé. Bravo à notre artiste Dizamach. Elle blade. Elle blade. Donc juste après après on a besoin de confirmer la pandémie na so beti biso. Ce cas na monde pendant que la ville est tranquille, mon ina ba tout soit perdre peu bande qu'on a bango. Ah oui. OK. Ce marambo eleki ba tout faut tout ça ba matanga pe ngabe na victime voilà. Ba tout faut monde que tali famille des ala kaka. Tout ça que ba tout ba olela binu bo sepela. Tiza sensité. Balela kana ba tout ba olela. Il faut pena ba tout bazwa temps na bango, makambo esili ba tout bazongeli misala, to sali ba matanga. Juste après wana et puis on va voir. On va dans un producteur. Tu produis un Robisomoko avertissement, tu produis un Robisomoko kaka. En complicité là manager na biso Ponclem aussi là les managers. Manager na biso Freddy Simisi et puis manager na biso Tracy la Cayenne. Tracy la Cayenne. La sexy mama sexy, la grande sœur à celle qu'on appelle Glody on the M mensuel et donc voilà quoi. Merci beaucoup mesdames et messieurs, merci à les mystérieux Junior Malaïssa, donc on est chez lui, c'est un patron, merci à lui, donc merci à tout le monde batala kibiso poto sisana yo message à soukana bandego nyonso yo baibaka kusiga rapshima so fabrigas mais les lots aux autres trachés chemin na yo équipe d'accompagnement ka to orchestre ou orchestre Fatara musique. Ah OK yo. Le nom qui a été baptisé par celui qu'on appelle le mystérieux Junior Malaïssa, il est parmi ma père spirituel dans le mystérieux Junior Malaïssa. Siège les bandeko ba otala bisu. Tout en coulisses, attends un petit siège. C'est important puisque nous sommes en coulisses. Donc on va bien kaka ba siège. Tout en Banzalemba, tout en Livulu, tout en Yolo, tout en GB. Et puis tout comme Alisusu, wana nous. Naïbe okanga moto tout comme Bandal. Et puis voilà quoi. Conseil na deux frères na yo entre Ibrator et Binafilé bako potana ya kosangana te tina bakasho tina mambebele wala ba collègue na yo ba master na yo soko pesa bango conseil rolo ban Binafilé za master c'est un frère et elle a grand frère. Naïbi bango bien. Naïbi bango dans très bien trop même. Conseil ndeto aussi. Conseil zaboy. Filé oyebi oyozali oyebi soki yala zanani yala épée Ibrator Mbuza mani moyebi au filaza oyebi oyozali na ba voyage kutu tozana na ba kiri ngaso moninga tozabi ne mitende on a ba voyage na ba chambre ngaza ngai omona nga Materazi Gisclar Merveille Bastos la star que j'ai sali to bonoza mingi bongo mais so tele mona Ibrator il faut mona taboche moni bina filé ba on peut na ndingo na dada banaza bongo c'est-à-dire que oya biomo na bengio en fait et là on a conseil na repesa na conseil pour na yebi jusqu'à na yebelo ba wela te moko za contre maître moko za élève du maître parce que là ba wela là na oyebandete moko za contre maître moko za élève du maître et là ba wela nde na yebite mais relation on a bango nyonso toi bien na to bimisa kuta fiche na biso ya avertissement na moni am telboso a check telboso na muteliboso te ça me telboso puisque Materazi tant qu'on a tient moi Materazi postaki j'ai vu Materazi c'est Materazi qui m'a appelé pour me dire que ana taliba c'est-à-dire full boss na moni a bord na biso Materazi bord na biso na moni a payé aller Ibrator a tient vraiment na profil c'est que ton relation est bien toute sa famille
Et là ils ont besoin que tous ensemble la Villa Nova biso nyonso tous ensemble nini et ça là vraiment que ngana longue Villa Nova to comme ba ennemi na bato ba tikali to bato ba longue avant nini ko ça c'est de la sorte à part sorcellerie l'homme sur les athées ce bato ba Villa Nova ba condamner ba master mususu ke to ba sola na ngai pona longwe ba mone na par exemple déjà mon métier sola na ngai bato mususu ba sepelite ba ça to mon mi ko na 10 match en fait et l'eau que ça la montagne va bon à part sorcellerie et l'homme sur les athées ah bon à part kindo que l'homme sur les athées ça dit nous sommes par exemple merveille assez merveille et ben c'est biso tout le monde qui a bien 10 match na téléphone donc mutu pas le belo quoi na ndezana yo ba tout le monde mi ko 10 match mutu pas le belo quoi na à part kindoki et l'homme sur ça le ba bon les athées puisque tant le ba bongo merveille sur le bien ngona c'est ma petite dans micro ngana on marché le mot afo bon mutu tano elongi nae peut-être que la muto yo lingaki mais to tonga moi muke ba si ça muke ka muto yo lingaki ndo lingo boma tano elongi muto lingo boma peut-être ça mutu oyo yo lingaki ça dit exemple na ko pesa ya fiston ya mpagne ça muto tano na Villa Nova mutebe makamnanga presque mingi fiston ya mpagne les lobo so ba moninga tamona fiston ya mpagne faut pas c'est pas fiston ya mpagne merveille bastos que on a temps comme on a fait star na biso la petite à moi en fait c'est ma petite sœur il y a ndenge tout a démarrer la voiture na aye chenga na parler à kuti balambite ah 10 yo pe ni ngo za na mbongo te akoti bona pocha biso mbongo 10 mbongo yango moi la mettre to pesi mutu mo tika na parler ah 10 to ke na cop mo boy na la fin liboso ya me makar to ke ba cop pareil que ngana longa na ketan na ke na funa na ba GB bandal place en ovan on est le côté côté mutu ka to kende petite sœur tozaki na ba to ina ma kam na biso moto bana sala so poka ngana longwe fo ngana to koma binemi to mutu mo boya moni merveille zo sola nanga mutu na condamner merveille to esi merveille so na bango point de bango ba traître mutu fa sala ko na fa za ndoki faut ka sorcellerie kaka vous allez s'adresser na nani Villa Nova na bato ba sala ko na bato musu pa Villa Nova oui bato musu Villa Nova ça de moninga so na fistin panya o lui on a y a pas na photo suspendre à soler 10 match chef merci yo mikolo ba sibiso to mono trop na acoustique c'est de la sorcellerie est-ce que bando longwa Villa Nova donc bando za suna ba te bo sola pela maestro moi testo moi disco grand porte père na ngasko depuis na longwa ki nga longwa za kwa mona mo boya longwa ba mo ke somba parler na bengi perte to nga longwa bon relaxing ngasko to na longwa fakina kina si père kina longwa qu'on a ça été père van ka ba essayer 10 match longwe ce que vie nde to zaki na e na be pe ke père a supporter pe na tenga pe na supporter te fallait kana longwa et puis ngana longwa ipona lingande maestro olingaka na lingaki ngana longwa yoksi mutu pasi olongwe presque eloba yo bat ba ka sa kina loyi so ke passe ngabe na longwa ipona lingama maestro ponga niveau na comme na niveau mo boepe na comme na niveau mabe maestro ba linga ko mingi ngana longwa ipona lingama maestro bina nini azwa ne bangambu te c'est comme là niveau bon na ko sala pe ki yolo ki mbanzalemba ki livulu kuta vena mutungo yo fingela ngani yo to beta no kesa mo sa boy point yo kine ko te mo boy na ba bref ba vidéo ba audio yo mtolo ba boyete yo mto finya para na ngate so na comme na niveau na so na taki batongo ba sa ma moto za na ba orchestre moko ce que so il faut na sa ba ma beza ba to ka to na ba orchestre moko inutile sa ba ma be bon le quoi pe ba musu ba linginga te na za na Villa Nova natalika père na ngalinga trop attends yo ka passi ayo ka passi mais na saleka mabete na longwe na voilà on a comme ka ke alonga ki pona soki nani soki na nte wana mama pam. Voilà, mesdames et messieurs, on est arrivé presque à la fin, mais tu reçois moi featuring na disque na yo peut-être na ba master no ya Villa Nova nana bila filé ezali na yembi na 3 personnes non en fait na yembi déjà na mutu moko attends fata musique ndebe baza ba yebite na yembi na ngaza moi bizarre. Okay. En fait na yembi 5 titres na fatara musique na okende boy na yembi 2 titres ngamo côté mo boy on to kinaka na ba petit na Joseph Fall automatique na ko benga na chombo neni studio za côté mo boy to koti mais toto za na vina sur Alexis Mboma on a travaillé merci na ingénieur Aristote Moupierre le master merci pour tout mais toto za na vina Alexis Mboma tout ça débord mo boy il faut ça to kota na to koti wana to selon kaka
Bilo musuba tu bakuta na ngokaka. Merci beaucoup. En fait, je sais comment je travaille. On travaille selon âme nanga esprit nanga. So na la muki molimo isinga bi sala boina sali. Sala boina sali. So na travailler selon nzoto na yebi ke na sa bien te. Je peux dire que c'est pas na WhatsApp. Bimisa WhatsApp nzembo liboso. Eza po yo lingango. On travaille selon nzoto. Selon esprit ça on a la muki esprit singa ki fait ça na sali. Voilà, on est arrivé à la fin. Merci à Annie Wallo depuis Paris, à Christian Loublé. Merci à Souké Mokousé, à Talo, à Rotala Bisso, Dikando Mabokobang, merci à vous. Merci Nabandeko Nyonso, Barotala Bisso de partout, dans Canada, Jackie Kapinga. Tommy Bat est bien parce que coronavirus est bon mananengali sécurité na tiré le micro na habité so au CP Sabandeko Nyonso na habité patron des patrons Gafs Québec à Rotala Bisso et pourquoi pas Donna Monica depuis Belgique. Ça c'est pour vous, ça c'est pour tout le monde. Acoustique d'Isama, Topé sa échange, c'est un garçon très responsable. Merci beaucoup. Le sénateur Paulo Tudilou. Il y a Papi Limbila Donna Monica na Luanda Hervé Katangala. Azana mobali na ye bazalaka na bango calme bolingwa Dubai. Bolingo ya Luanda esukaka se na Luanda. Bolingwa Turki esukaka na Turki. Bolingwa esukaka na azana mobali na ye bazalaka na bango calme. Atielake ba provision azwaka argent de poche kasi akomi convier libanda kolula ba master na ngai mobile permettre ye alobi kende Dubai akoma kona na Dubai mbongwa ba séjour vide fiston kembala lina barge nsima kodisa lali libanda yango azalaki mera pale na Dubai bakomisi ye kutu shida azalaka mera pale kuna bakomisa ye vraiment jena bolingwa Dubai esukaka na Dubai bolingwa ya Chine chikicha cha appelle-moi El Blade ya Lombo Junior Glody Diasiga, la mignonne, la mignonne. Tracy Mbelenga Pro. Tracy Mbelenga Pro. Kata.